la princesse, quand on a même idée, même ordre d'idée, tout recrutement psycho, le bindeng. Toujours recruter kaka, toujours jouer musicien. Donc numéro Izawana, on a évité ceux qui te communiquent. Ouais, le numéro Izawa 089, ceux qui mutanza na posa ya kokota na orchestre ya la princesse de l'Éternel. 089 31 23 39 D Nasuka. Na lobby 089 31 23 39 D Nasuka ou bien 090 72 53 98 090 72 53 98 wana okozwa frère Platini ou bien frère Dutch. Voilà, wana sentir il y a orchestre ceux qui mutaza na besoin ya ko contacter bango ba numéro yango wana mais ndengo zana na Kinshasa awa coaching ya orchestre atatango okende nani oyo aza chargé à encadrer ba musicien. Bon, pour le moment nazana frère Dutch et na pasteur Henri. Frère Dutch. Oui, na pasteur Henri. Oyo frère Dutch oyo akala oyo toyebaka ipa ya Sœur Marie Misam. Oui, aza kosunga pe so akotika na biso ye mutako décider mais ngana ko annoncer te ke maman ke na juillet parce que déjà ça na groupe oyo batika ye. Bon, ce qui mais ça n'a pas d'ensemble, mais t'as pas à côté que nous avons na lobby bien parce que après comme maté oh azui oui oui il y a moins de sens voilà donc à causa na biso so ka ko décider que atika na biso pe azape ka passer ils appellent ma bête ils a quand même famille donc ils a causé problème te yo pe comment on ma bête tété non ndengeni yuza à côté que nous à côté tété parce que ça musa na nzambe voilà ça musa na nzambe mais oui question na otuna même si on monango ils ont moi mabe mais ils ont question bana kimi batunaka bamona batapoto on dirait pena kosambela na bango ezala moi keba on dirait pena ya solo ya la mingi te okuna moi la remono naka agoza la ya aza koto ya asambela trop mais des jours etikali soka zo kuna yo ka jour so non na comme na pas kingani na changer na mambo ya kosambela bon na éviter ezaka ça dépend mutu ndenga ndimela nzambe na ye donc moi ko juger mutu ezate peut-être au moins ba déception peut échangera bato moi songa na lobby ke ba nzambe décevant tata yo moko nzambe te mais bato na mokili nde eza nzambe te donc bato donc mutu na mutaza na lolenge na inga na koyeba te parce que peut-être akokende na conseil na nzambe na place moko kingani azuba déception belé azuma kamba kote na zamanga dazana été mais batia ka banzambe liboso donc côté wana vraiment mutazaka libre a choisir place ya olinga kende soka moni kena na gauche na droite ye kaka donc mutazana est libre et puis mutu na musana nzambe bakanga mutu te koko musaka mutu aza yanga non bato azaka ya nzambe donc mutu fa sentir que on aza à l'aise na ko tika so a sentir que kuna aza à l'aise te dona kanga maka po na vous comprenez le sens wana siko ba clip na tuna ki awanu kini bakozwa clip quand bien que lobi que non zamba azanga na posa message les canaux oui to yoki message na audio to yoki kangulanga to banzembe belé sikoyo ba clip quand ba clip est ma samedi oh oui ba clip est ma samedi ba clip est bimi déjà. Est-ce que vous prenez une différence à Boy? Non, ils sont dirigés à nous prêter. C'est si la kinyonso. Mais le quoi déjà date tu vois to senga qui ont déjà na prière par Nzambe yango petit calme. Mais ça surtout le bien ta siko to va na ba tchango rotia. Mais le quoi là date ezaki déjà yango to kangani na mabondeli. Vous la ici dit l'Éternel. Oui yango ka to respecter. Donc on a choisi. Quand tu as dit na bimisa avant le 19 mai et na monika bazongi singa na le 19 bazongi singa kaka na le 19 non nazongi singa mais tango osali likambo sali prière pa nzambe otali si nzambe nzambe ka anota kati tozela le 19 le na samedi
le 19 est samedi, clip est samedi. Donc, moi, tout changé ça. Si le groupe Ango, bien que tant de Kombote, est-ce que vous pensez un jour que ça la sortie officielle? Oui, pourquoi pas. Il faut découvrir Moussala ou Nzamba Sali na kati ya bilanga. Il faut représenter le groupe. Représenter quand pays à la wapi? Et aux années où était passé en octobre dans ce soir. Représenter en octobre on a roya tout ça la présentation. Parce que classe moyenne va toi bizarre tu attends au nom et vous allez me sous na fiki ni soit que vous allez on bon son article il y a 2 jours à roya va quoi annoncer porte-parole à ça déjà à quoi annoncer à renoncer à le capeka pas na yo pour nous annoncer. Et vous ça bientôt et ba ndenge nini marambo et au Kende sorti à officiel et à groupe et puis présentation peut-être et album mais il y a présentation officielle puis album mais ils appellent à la même occasion. Si tu présenter déjà si les non c'est-à-dire d'une manière officielle pour ma clip est bien fait bimat. Mais Pablo Kouania soba bon saute lobby présentation ils ont quoi toi sur que présentant ils appellent mais et accompagner ba musicien ou ba découvrir album à Kangolanga ils en a déjà voilà. Parce que la présentation, tout ça qui ont déjà jeudi. Et c'est conférence de presse, voilà, donc c'est tout. Est-ce que vous travaillez l'album en Gondengeni pour tout le monde déjà recrutement de Salima? Si mon album est bien déjà, vous travaillez en Gonda banane. Oui, quand les musiciens ou les chanteurs, on va dire qu'ils travaillent en Sima. Non, on a l'album aussi au Kangolanga. Et si vous travaillez en Gonda banane. Ah, on va les musiciens ou les Sika. Ou les album. Bablo konyo soué ça un album instrument ou babeti. Oui, na yembina frère Dache Azia Zangitaza et puis na baker Sœur Belak, était sobi Sœur Belak. Sœur Émérance Matonda yembi frère Dambuta asaki moi nini ma partie moko azapi wana na guitare Dache Azali. Dache moi abeta guitare oui. Abeta pe guitare na kangola na pa beta ki et puis litasi pa beta ki bon basé belé ba kombo eza mo belé na kangi pitati bon on a kangi o baza sentir nanga na poto usali na ma frère Dambuta kuna pour na mono ndiro usali pe mingi awa na sali nyoso awa Dambuta ya tika voix asali kaka atika voix moké na pesa ke partie ndamba yemba c'est tout. Donc ça n'a rien à voir avec la place na yembi azala kita ya kité c'est ça que ça n'est qu'à partir là. Voilà. Bolandi trésor caché. Maman Charlie trésor caché quoi expliquer bato balandi nzembo oyo. Nini na trésor caché. Inspiration nini. To l'ité ani no ligote ya bango na trésor caché. Bon, trésor caché, ils ont inspiration en anglais, ils juste na linko do na ba na Nzambe. Donc nyonso o to sara na mokili, ils ont nango elo côté, tout est vanité. Okoza na nyonso banda komituka, tout nyonso o beauté te, nyonso ils ont nango ekotika la pe ekoleka. Kasi bokondi na Nzambe ekotika la seko na seko. Koyeba Nzambe kati na bomo ina yo, kati na motema na yo, motema eza kwa trésor caché. Il y a monde érotique. Donc, il y a un trésor caché et il y a que nous sommes des vanité. Des vanité. Voilà, nous sommes des vanité. Banzembo oyo vraiment izali banzembo ya ko soutenir mais est-ce que maman Charlie azana producteur ou bien yemo comme tazo mi produire na effort perso? Bon, pour le moment, l'album on a produit en mais nous avons besoin de songi, ceux qui va produire va bien pour banzembo silité, banzembo zaka belé. Donc tous avons besoin il y a un plus il y a un déconabiso va soutenir biso et pour avancer biso musa na Nzambe parce que na robeta to le te kenga na koka non. Aux hommes donc nazo senga pe soutien na bandeko oyo amonique a produit la princesse na deuxième album na ye. Tous vraiment mabuko mibale ya kozela ye opa monia soutenir musana na Nzambe princesse otamba na makolo atamba nika makolo matane bakombi
abi ana lingi princesse tambola na mutuka akope ko soutenir alobi ana ko soutenir princesse na instrument akope ko soutenir nous ça rapport na lokumu na Nzambe princesse tambola na kombi mais amatane avion hein ah oui non akina ne poto azonga na ye mais amatane na kombi oui c'est vrai na roko sa tête so na kosi Nzambe na kola opinion ngana mataka na tama za voiture na tambola na taxi jaune na mataka na kombi. Ah, mais ça m'a fait ça quand même. Oui, c'est un Nzambe. Et ça a un problème. Ça des choses en a poto au gogo mata kombi te. C'est ça. Pour belé ma boula bongo. Eh, c'est robina je au Lucas producteur ah, biso ko boka ça na organisation na ke poto ba producteur ba ndo mona na pam pam. Na azongia wa producteur. Mboka na no comité. Caméra buna. Mboka na no comité likolo kuya. Oui. Oui. Il faut comment on comprendre peu réalité ils en a poto parce que mangamu za na tanango peut-être Nzamba lobi que producteur na wazala ah on a ce qu'on a lobani na za loko lobate siko yo za na poto oye osali sortie officielle de l'album aw mais na poto kuna ata sortie ezate ata elo moko osala kuna ezate ezara oye kino beti musique kuno zongi na kosala aza église na nga mobimba oyo ezalaka na ngai encadranga bapasteur na nga bazali baza kozela mpe ngai parce que fallait nasala yango avant nayaki mais lokola ezalaki programme moko briske nabaki na bango na reto bango mpe bazozela nga na kosala mpe quelque chose kuna mpe kosala mpe oprésente bango mpe ndenge osali oui na oprésente mpe bango voilà to présentaki yango na église déjà na église ebimaki ah kuna présentation église c'est bimaki mais où la présentation est presque invité bato na salité bon la princesse de l'Éternel tangoye Kinshasa Turoyo oye quand même na style mosusu ya musicien tango ozo mona comportement mosusu ya ba artiste pour on les questions sur tout tourner non ba question ça la bien té tout le monde a ba vidéo au talibo yo vend na poto pena ozomona vidéo ya pasteur au talibo yo mona vidéo ya moyembi oui puis qu'ils ont sali quand même église bon tala caméra on a tozaka bato toza bato toza Nzambe te to comme jamais rabbi. Parce que Rabbi ne change pas. Hein. Mais la Bible déclare qu'il y aura une différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Oui, mais il n'y a pas une différence. Surtout quand on dit que tu as battu. Tu as battu parce que moni toko comme na place en Zambété. Au moins ceux qui m'ont en Zambé chantent. Aïe biso que ngana sara les sous ta kosi na yo. A kosi au penza. Parce que sur l'année na coucou on comprend que donc c'est mystique. Donc tout ça bateau la bateau mais tout ça pour améliorer. Nous avons toujours améliorer chaque jour tu améliorer. Chaque jour tu changes ma bena bolam chaque jour. Parce que on fait la pète. Il a les sous. Les sous. Mais on a vidéo là qui n'a des minutes l'église. Non mais on fait la tête. Net il est là qu'on fait là. Mais pour moni likamba muninga. Mais l'homme peut comprendre que Moninga, au tali, nga ko na sara pese ko lekaye. Au moins fait là. Exact. Et ça ligne au bandi ko changer. Donc ici ça aux mata, to mata étape. Pour to comme pas en Nzambe, eza échelon hein. Mais oui, ezaka moi na yeso. Donc bison surtout to ali basali na Nzambe to zo luka to mateta journal to koma tina 100. Donc au moins comme na 80, on me li pe na 85. Au commune à 89 ou meli au commune à 90 donc les autres là donc biso so tozaka ndenge moko donc mutu no mutaza na part na ye mutu so sakoza na likambo asala kakoka kotika te même mutu so pasala rangote donc to se complète kaka donc moi basé na Nzambe bazora biso lokola biso ne toza spécial biso ne tokeno la na Nzambe donc na journée botoza na yo mais na butu tokela na kuna na Nzambe na tongo zongi donc bazola bato ndenge na skoso fois zoake toza lolenge moko mais Bible lobi tel qu'il est tel que nous sommes
bango zo cancela ndato ma bete eza bongo na po yango te Bible elobi nango mais sikoyo Bible to contredire le côté la Bible to kokota te parce que mutu aza mutu na so ndeko na ngamo akokoma nzambe na place nzambe te yango moni balobaka Rabbi ne change pas. Il est le même, toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est quoi? Mon takol banga pene la nzambi na lokana tongo. Et c'est vrai que photo bokanga na nzambi. Izate. Ozo moya ba ko muta zaka mutu. To pe moi mso blo moi mike boye po pengwe. Mais ezate que pasteur wana bien masoko kangi pasteur na mwasi. Azaka mutu ti. Même so akwesa maki. Soko bo tuba ye mopanga po kangi na nani. Tu es bien que ça m'a baisé comme mais bonzoto pe salaka et bato faut bailler baka bonzoto et salaka penza donc so comme qu'on comprendre ça na nzambe na lolenge wana au moins ba faciliter tâche mais tant ba ko faciliter tâche te ko salaka problème batie na Facebook batie na WhatsApp batie comprendre ba sambu sa bato par exemple ngai ndenge na boye so na zo tambola na moni mutu moko azolela nazwi moi leso muki nazo tambola na moni boye nazwi moi leso muki nazo ou bien na lali yozwe la ba inspiration banzimo no wapi mingi so na lali mingi na lali bien na vandi nde na koza me ko tambola za kapenza te na kubuka lokuta te me ko lala uvandi inspiration pe koya lelo la princesse de l'Éternel, son nzamba pamboli yo. À ça pamboli déjà. Bon, à ça pamboli. Qu'est-ce que vous pensez faire encore au-delà de la musique? Ngai vraiment nalinga kosunga bana na sala orphelina. Oui. Naza amoureuse ya bana makasi. Nakotika mwana te na nzela na pasi en tout cas orphelina. Yango nde na usala. Voilà, aujourd'hui au sein de l'orphelinat, donc vous avez amoureuse ya kusunga bana. Bana toka ngai pa na ngai balika te. Na ngomona bana na passe te na sunga vraiment. Voilà, la princesse Toumbo qui est na suka. Toujours rappelé bato peut-être pour un recrutement yo moko lancer ça bato bazola na biso qui est non recrutement ils en cours pour un orchestre où ils en ont combattu. Oui, toujours recruter, toujours aux musiciens. Donc, il va on a nous été boya au ça test comme ça pour travailler. Le quoi nous allons après groupe les autres là pour continuer toujours au travail. Voilà, ma numéro oyo bakoyi ko contacter 089 31 23 39 D 089 31 23 39 D ou bien 090 70 53 90 8 090 70 53 90 8 ba numéro wana vous contacter frère Platini puis frère Dach wana ba encadreur ya makambo Italie orchestre ya la princesse de l'Éternel maman Charlie orchestre na kombo yebana mute ekoyebana so nzamba pesi nzamba pesa na ye pesa parce que to role banka mbala so to bika ke kombo boy mwana za kwa to kosi photo bonde la pepo nango après to zona so kombo to zona biso atukana to zuite na kombuka lokuta te na to zuite to kozo. Voilà, on après album oyo la princesse pour mingi to yebi ba mission la c'est tout ndenge réponse quand on pesi on na ndenge non so que ici musu sezoya oh banzembo ezaki ebele même to cheka 4 ekoya nango na posa nzambe mais pour le moment ba savourer na lukango na Yesu yango déjà disponible donc pour le moment to ça na nkawana to promettre album mususu pour le moment te donc il faut savourer ngo nanu boyoka ngo nzamba lobaki nini message ni le wana eza plus Yesu na Yesu album wana donc Yesu mtazo reni za mutu te saka Yesu mtazo reni wana so na tikelo 1 minute ou 2 minutes la princesse de l'Éternel lendi sabato oyo ta mususu bazoluka secours à Seigneur au Bible lobi le secours de l'homme n'est que vanité. Moi na moko alobi lokolo lobo za amoureuse ya bana
ba délaissé bano batika bango basundola bango bazolanda yo oui pona kolendisa bato nyonso bazolanda la princesse de l'Éternel ndenge na lobi mama oyo nzambe abongoli na ndenge na ye. merci pour la message ya bana nzambe tozolobela plus album akangolanga boyoka vraiment message nzambe alingi koloba nini nzambe aza na besoin corps du Christ toza na besoin ya ba mama ba papa baza na ba problème so oza na problème peut-être ya musala peut-être ya kobota peut-être ya yo moko yebi place nini handicap na ezali album akangolanga Yesu eza wana izwa ta koyoka ngo nzambe alingi koloba nini yoka message wana yango nde ko permettre yo okota susu mozindo ya kosalela nzambe na dimension moko ya likolo nzambe azosenga eloko oyo la princesse akoki koloba na bino yango wana donc message nange ezali boyoka vraiment album akangola ngai nzambe akosunga ye moko. Merci la princesse de l'Éternel, merci tokomi na suka émission na biso na sir que message esili ya kopesa bana nzambe pour la princesse de l'Éternel lelo. Est-ce que vous avez un message monsieur? Te message ezate ezaka ba remerciement na basali na nzambe apôtre ECGK église ya Benga dimanche apôtre Meillard Ezaou merci pour l'accueil na bino donc na presse nyonso pe ba yambinga na sengi merci et en plus na pas na yope na Bertin Jonga na sengi merci vraiment accueil eza kitoko mingi merci nzambe apambola chaîne na bino ke liboso. Voilà, merci beaucoup. La coordonnateur Nabiso, Talaraka Pascal, ou Ndiapi Maman Pascaline Kudura, merci Mingi. Lelo Congo Média Chanel, Tuyambaki, Maman, la princesse de l'Éternel, Auto Solinae. Naman, on va signaler quelque chose. Lobinini, Rotika. Alobi Olga Mikembi Miantezila, Nzambe a Pambolae, a Batelae, a Koba Nosela Nzambe vraiment. Donc les recommandations on a apprécié par Nzambe et puis balobi Alain Tiamouna mobile nanga merci parce que pour notre soutien na yo ils ont vraiment très fort ba contact que belé ngazoli ngango Nzambe apambola Alain Tiamouna les guides que de liboso balobi frère Platini monteur na biso kende liboso balobi frère Dache au kende liboso. Donc Igor Tiamouna Cédric Tiamouna donc bato nyonso alinga la princesse na pesi bino vraiment bambote belé. Merci beaucoup na Chobinzonga, merci na merveille, merci vraiment wana ezali équipe oyo esala ba musala kitoko awa na Congo Média Chanel tango Bertin Jonga moto na nzamba za kofandisa seke eza seke venant ya solo. Alors ndena lobaki eloko eza na ngonga nango ndeka ipa nzambe eza ngonga ebandeli ya likambo ezali ya suka pe ezali tokomi na suka émission na biso to remercier bino tout tokomi na suka tokuta na bino mbala ya sima na numéro mosusu ciao Congolais partout vous allez dans le monde landa JNZ News vous s'abonner massivement pour avoir information il y a ba artistes tout il y a culture tout ba problématique il y a RDC s'abonner massivement JN News news na yo news na ngai news na biso news ya mboka JNZ TV c'est pour tous les news de ce qui se passe au pays ce qui se passe pour la culture et la musique congolaise dans son ensemble politico et puis culture. Bye bye. Massivement JN News na yo news na ngai news na biso news ya mboka JNZ TV.